Ma Mission TV, le miroir du monde. M. Kabound a réuni le président du Parlement debout, moyennant les $100 pour marche et salamate, marche de soutien à Fati. Ko déboulonner anti-valeur. Il faut que bandangona on a kati na biso UDPS. Je tiens à dénoncer ma Kambouneti. Il y a conseiller stratégique, il y a président de la République. Boke mission officielle, mais c'est Mvidie Timanga. Boke mission officielle, il y a l'État. Ok, Kuno Komi Kokende ko implanté parti Nayo. Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à une marche pacifique pour déboulonner le système dictatorial, la corruption, bref les antivaleurs, et protester contre les élections catastrophiques des gouverneurs corrupteurs. Ok, batu yangambo FCC babosanaki ke Félix alobi kaka oyo père na biso politique abanda koloba, il faut mettre la dictature hors d'état de nuire. Déclaration na l'air à sali yango epesaki biloba epai ya bato ya ngambo ya FCC ya M. Kabila. Asalaki déclaration oyo alobaki ke akodéboulonner dictature na ba système nango nyonso ya bantivaleur. Ma Mission TV, le miroir du monde. Très chers amis de la presse de la liberté, je voulais un peu m'adresser aujourd'hui au peuple congolais tant que citoyen congolais combattant de la liberté. Pour être bien écouté, je vais parler à Lingala, valoriser notre langue nationale. Peuple congolais, bino bato bozolandanga ba papa, ba maman, bilenge, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, asalaki déclaration oyo alobaki ke akodéboulonner dictature na ba système nango nyonso ya bantivaleur. Déclaration na l'air asali yango epesaki biloba epai ya bato ya ngambo ya FCC ya M. Kabila. Ok, bato ya ngambo ya FCC babosanaki ke Félix alobi kaka oyo père na biso politique abanda koloba, il faut mettre la dictature hors d'état de nuire. Basalaki biloba ba juge yango o balobi ba déclaration ya ba militant. Na yango toye ko constater que l'air asali déclaration wana na makambo esami ya ba gouverneur ya corruption o ba bimi cadre moko ya parti o ba bengaka parti du peuple UDPS asalaki déclaration te. To constater na ba vidéo ba cadre misusu neti ba Jean-Marc Kabound na kati ya ba pique-nique likola ba cheval et chokaki batu nyonso. Qui aime bien châtie bien. Nasalaki ba déclaration o na kondanaki eloko wana. Ça fait un temps Jean-Marc Kabound aza lisusu neti Jean-Marc Kabound o Tshisekedi atikela biso parti na ba Fati te. Akoma rare na permanence
akoma loin na base, akoma des bureaux wana na lobaka ngo déjà. Esali ke makambo ya malamu ekomamaka na zelo, me ya mabe ekomamaka na mabanga. Bible elobi Jean-Marc Kabund azali parmi na histoire ya UDPS ba meilleur secrétaire général oyo nga nayebi, me azali lisusu na ndenge oyo biso tokanisaki te. Komona ye na barubewa comme si ki amitié ya sika na baoccupant wana esalaki bien te na opinion. Le problème ezali naye kovanda na lobi non kodeboulone wana o président lobi ekoriske ekoma oyo balobi neti slogan tant que gardien du temple. Nayaki kozwa initiative ya kolanse oyo babengi marche de soutien na chef de l'État na politique ne ya kodeboulone na baenseignement ya Tshisekedi aloba mutu nyonso akoki kosala oyo amoni eza bien mpo na parti na ye. J'ai initié cette histoire pour eza bien pour na mboka pe pour na parti. Na trako na simbi na informé hôtel de ville conformément à l'article 26 qui na kotambola elongo na ba congolais misusu pour na makambu oyo na kotangela bino. Na informé la police. Na kacha trak na zamuta koloba peuple congolais, pour l'intérêt supérieur de la nation, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à une marche pacifique pour déboulonner 1. Le système dictatorial, la corruption, bref les antivaleurs, et protester contre les élections catastrophiques des gouverneurs corrupteurs. C'est vendredi 19 avril 2019, lieu de rassemblement, échangeurs délimités, point de chute, palais du peuple, prenez-nous en charge. Marche wana, objectif nango ezali, soki tosali tokomi na niveau ya palais du peuple, tokosala oyo babengi lecture ya mémorandum oyo tokokomisa yango pétition ke bato bakoka kosigné na ntina ete balongola eloko bayela biso ya suffrage indirect ke bato bavotaka na place ya peuple, basénateur na babourgmestre na bagouverneur. Peuple emoko avotaka bango parce que to constate kopesa mutu mandat voter na place à peuple moto a moto te nzambe moto bazo corrompre. Donc tokotanga mémorandum oyo ezali kosenga applicabilité ya article 5 ya constitution oyo elobi tout pouvoir émane du peuple. Likambo akokamwa lobi mardi. Avant nanu mardi, na yoki ke Ligue des jeunes, ya UDPS babi ba osala marche mercredi. Na bengi président Ligue des jeunes Yves, président ya Ligue des jeunes na yebisinga eza bongo te. Na eko landela yango, eko pesa ke eloko wana alaika tout simplement pour démobiliser batu na marche tozolinga to sala ya ko déboulonner dictature. Toyeko koma o ba annulé marchand. Lobby le mardi na 12h na eu information monsieur Jean-Marc Kabund a bengi ba président ya ba parlement debout
epa na ye na Kingabwa. Point à l'ordre du jour, na kati ya réunion wana ezalaki ke bazala calme bakozwa misala bakende koyebisa bato ke marche wana eza annulé. Ekopesa l'air na yo kiango lelo na tongo na kei na niveau ba parlement de bunde bo mesa komona na kutani na quelques présidents ya parlement debout oyo balobi ke bayebisi bango epa kabundi ke marche eza annulé. Donc tokoki kosala marche ya kopindola dictature te kabunda boyi yango. Là asi atiaki baoyo bula msu boyokaka na banzela ya ba TV oyo babengi yoka son atie oyo babengi teyo parmi ba président parlement debout na ntina babundisa marche oyo nazolinga nasalisa oyo eza mpo bakomisa papa nanga premier ministre te, eza mpo na kosoutenir Fati na yango nalingi naloba ke bino moko botraite makambo wana mpe bojuge yango. J'étais informé comme combattant que la marche aura bel et bien lieu. Ceux qui ba combattant bazana mwana nous retard ya ko comprendre que Kabunde a lati poswai des pes. Maza déjà moutoua FCC. Un jour ils vont comprendre bazwaka retard à ko comprendre ma vungu. Mais baga ko comprendre après que j'avais déjà mené une action avec la force du progrès ya ko benga na ma vungu. La marche aura bel et bien lieu. Tozo banda marche wana vendredi le 19. Un long voyage commence par les premiers pas. Et marche tozo bandango vendredi oyo. Muta kufate po amona. Et ko kangaka Congo mobimba ndenge ba marche contre El Béchir. Et kanga o babengi Soudan. Mais c'est Kabound a réuni le président du parlement debout moyennant les $100 pour marche et salamate, marche de soutien à Fati. Ko déboulonner ba antivalère. Il faut to bandangona on a kati na biso yu de pes. Je tiens à dénoncer ma Makambouneti. Il y a conseiller stratégique, il y a président de la République. Boke mission officielle, mais c'est Mvidie Timanga. Boke mission officielle, il y a l'État. Ok, kuno komi kokende ko implanter parti na yo. Mais la mission officielle, il y a chef de l'État. Ce ne sont pas des choses autokoyo kotika. Bino batwayi de pes. O bozolo banangai. Bino batwayi de pes. O bozolo banon. Eza makambo ya famille. Il faut que bomba on la kati ya ndako. IDPS eza makambo ya famille te. L'IDPS c'est comme OLP, Organisation de la Libération de la Palestine. L'IDPS c'est le parti du peuple. Nous étions à redresser yango l'air eza mouké. L'air eza mouké, il faut vous redresser yango. Le problème qu'il y a c'est quoi? Nazo profiter na occasion ko lancer message na bandeko nyonso oyo ya lamuka. S'il vous plaît, baloba singa famille ebenda na mekata na raté. Politique à président de la République Félix eza politique au balobi ya réconciliation nationale. C'est-à-dire Fati Azali o balobi président ya batu ya cash na batu ya lamuka. Baloba na français, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Pour l'échec, okoki komitumba nzoto te.
Baloba pe na français, l'échec, c'est le plus grand professeur. Baloba pe lisou na français, Lazare n'existe pas. Lazare n'existe pas. Fati n'est pas président par hasard. Baloba na ba saintes écritures que tout pouvoir vient de Dieu. Eza biso te bato ayi depes nde tolobi que pouvoir ya Fati. Le problème ezali na moment où nazali ko s'adresser na bandeko ya lamuka. Tobunda biso na bino pona tolongola dictature, to déboulonner dictature. Singa famille ebendanaka mekatanaka te. Tofingana bino pe bofinga, to bombarda, to beta na ba grenade. Mais soki to continue ko beta ba grenade, le système Kabila oyo azokende kotia le Kinezowe gouverneur na Tanganyika po Tanganyika ezali na oyo babengi rivière na Tanzanie po basalaka ba mafia. Système wana ekokontinue soki biso toza divisé. Yango nde nakosisela eloko te nakopesa bapeuple ya Tanganyika merci pe longonia po bokotaki na kata assemblée provinciale bobetaki ba député corrompu wana lokutu. Le problème qu'il y a c'est quoi? La marche sera bel et bien liée. Naza na besoin ya soutien na bino. Tokosala ngo vendredi oyo. Ekozala o babengi début ya sensibilisation. Pe na soutien na bino. Toko continuer kosala ba mouvement wana jusqu'à ce que ekokanga Congo mobimba coin coin pe toko déboulonner o babengi dictature ya occupation. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Pona ba contact nyonso numéro nange ezali plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 pona baye bakoki kopesa nga ba conseil baye bakoki ko soutenir nga na action nazosala pe pona baye bakoki ko remonter nga moral na makambo yo. La marche aura bel et bien lieu le 19 à partir des avant-midi. Mouta Koufate pour Amona qui vivra verra. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.